UDPS viva. Et donc on a gâté. Ça va? Voilà. Bon. Si vous voulez commander ma solo na biso. Point na liboso ezali kotala likambo na yoki baza koloba que peuple eza découragé pour bamoni te ba marche esimbi te pour bamoni que transition sans Kabila oyo tozalaki kolukela na ba marche esalemi te. Ngai nalingi nayebisa bino boye lutte oyo babengi combat pacifique. Boye que combat pacifique ezalaka na ba succès na ba défaite. Poete à partir du moment où toboyi komema mandoki, toboyi kosimba ndambeli makonga poto sala na mabe, tokobanda ko avancer à petits pas. Mais bozala ya ko décourager te. Pour likambo esalemi lelo ezali conséquence ya ba marche oyo tosalaka. Likambo yo ya oyo bomoni que manifestation esalemi ezali pona ba bon vouloir ya ba voisin te. Ezali pona makasi na biso tosalaki pression na kati ya mboka. Likambo yo ezali cadeau te. Ezali conséquence ya ba pression ya bana Congo. Yango nazali kosenga bango ba voisin ba continuer kosala ba acte ya bonne foi. Et souki wana te tozali lisusu na décrispation. Na kati ya décrispation wana tozali na bandeko o bazali na la boloko na moment tozali kolobawa. Tozali kokanisa Frank Diongo. Tozali kokanisa Eugène Diomi Ndongala. Tozali kokanisa Jean-Claude Muyambo. Biso pe bana UDPS tozali kolela ba jeune na biso bazali kuna. Ba petit na biso ba Christian Lumu, ba James Kachimbu, ba Jeko Beya. Bango nyonso esengeli babima. Yango tozosenga ba voisin bayoka soni te. Ezali likambo ya ko perdre face te. Ba poser acte ya malamu bazongeli makambo ya o ezali na nzela. Likambo ya ba marche, likambo ya ba manifestation politique ezongi autorisé. Donc ça veut dire que bazali na nzela malamu va continuer na nzela wana. Na kopesa pe longonya na police po bango to mesana kotala na bango lokola buku na nyau. Lelo basani mosala na bango ndenge longo bami. Esengeli kobetela bango maboko pe ko encourager bango. Esengeli kobetela bango maboko pe ko encourager bango ba continuer na mosala wana. Mosala ya république ezalaka bongo. Na république babomaka ba citoyen pour la liberté te. Na république banyonga ka citoyen te. Pour citoyen na impôt na ye na pako na ye nde bafutaka policier bafutaka soldat. Esengeli batala biso lokola baninga na bango lokola bato basalaka ke bango bazala. Batika kolanda mibeko ya mabe, mibeko ya lokuta. Na oyo etali likambo nazali koloba ya autorisation ya ba manifestation. Esengeli ba oyo bakangaki bakambango ba continuer ndenge tolobi. Babimisa baninga na biso o bazali na boloko awa. Ba autoriser pe baninga na biso bazali libanda ya mokili ya mboka bazonga. Nazokanisa bandeko lokola Moïse Katumbi.
nazokanisa bandeko lokola Antipas Mbusa Nyamwisi bazonga na mboka po maponomi ekomi pembeni. Mais des fois on va faire la politique. On a évité que bapekisa ya zonga. Ceux qui bapekisa ya zonga yé pas côté na katika. Alors Esengeli va continuer, va soukawate. Likambo oyo etali élection. Yango pe ezali na décrispation na yango. Boyoki, boyoka, boyoki yoki. Likambo etali eloko baza kobenga machine à voter. Kaka ndenge bolobi toboyi yango. Bakoki kokotisa likambo ya machine na kati ya jeté. Bino bosi bomona arbitre match ezobetama akotisi joueur mususu. Voilà, donc ceux qui match bandaki 11-11 arbitre akokotisa 12e joueur te. Biso tozali ba électeur, tozana besoin ya machine te. Machine wana ezali machine à tricher. Soki balingi toyoka na malamu. Soki balingi toyoka na malamu. Oh, likambo wana toyebi ndenge ezalaka. Po biso toyali lokwa toswama na nyoka na 2011. Toyebi ke bajeur wana ekoleka te. Likambo mosusu ezali oyo ya serveur. Ndenge na lobi audit nango lokole kosalema na oya fichier esengeli pe esalema na oya serveur. Po biso tozali na confiance na seni te. La preuve que tozali na confiance te. UDPS ekomela seni tango masolo oyo ya dialogue ya 5 esilaki